bonsoir Balanino sur Métro Makengo Tapiro TV. C'est moi votre humble serviteur, Giro autrement dit JPM de la presse congolaise. Voilà, nous sommes dans notre émission La Découverte Oyo et découvrir nos artistes comédiens et découvrir nos artistes musiciens, toutes sortes d'artistes. Voilà, aujourd'hui nous sommes avec une actrice Oyo. Qui la fois passée, binomo bengi message to lukaye lisusu par rapport ya makambo ezoleka malgré to kobetene lisusu susu ya makambo lobaki vraiment mais to sala moi rappel moi muké par rapport au ya lobaki mais to kobetene lisusu muké parce que aza actrice comédienne oyo liwa oyo frappé bango na vie na monde na bango oyo gimar ya utiko kufa tikaki biso Diane moko pa utiko kufa dans batum sous oiseau bela donc à premièrement pour expliquer moi négligence ezali kati na bango. Voilà, merci à papa Métro Makengo, papa Simon Kabaka mon boss, papa des papas ainsi que sa femme maman Christelle Mbumba Makengo et toute la famille Makengo place Bozali Bambote Belé. Merci aussi sponsor officiel Salon Florine na Suisse wana na Zurich Bambote Belé, sans oublier aussi Mbuta Gelele Emporio Mbula Kama Bakondimo na Bilamba na Suisse wana. Et puis un clin d'œil aussi à papa Jokis na Suisse, Nenge Zalaka. Sans oublier Mbuta Roger Mouana Mavala na Suisse, Mamote Belé, ainsi que toute la famille Molasoko, Lisette Molasoko, il y a Lydie, Cathy, Jean-Marie, tout le monde, Kani Molasoko, Boza et Belé. Merci aussi, un grand bisou à Irène Daya, éclairage public, Aigle jaune, Aigle royal, moi c'est Yamoto. Merci, je suis avec mon invité si hérité Djamba Montréal, nous avons invité du jour Sabrina Bossala Babi, Lelo Yo Lisusu Babi, Toyo Kozo Lisusu. Donc bonjour Sabrina. Ah bonjour Nayo papa, tu n'as pas sous bonjour te. Mbote. Mbote tu n'as pas sous bonjour, tu n'as pas mbote. Qu'est-ce que ça fait mbote? La personne mbote. En tout cas, plaisir est à trop. Se remonte le cœur sur Bengo sur les lots oya parce que bafan na yo bafan na tike belé ba komi ba message eza et belé moi tout temps vraiment ezate ba beng ba surtout lukayo par rapport il émission tout ça là qui la fois passé na yo en tout cas obimende na ba na bien ngo prophétesse obimi le quoi prophétesse parce que vous prophétesse madame ozoloba na mamba ya monde théâtre donc eza bongo pe bato belé ba ko changer bato ba 5 ba pardon. Malgré tout, ma solo wana vraiment mais au ça je me rappelle moi muké et c'est un an ils ani temps bazo lukayo bazo benga boye ko remercier yo moko na epito zo ki ba appel benga ki ngozi ba appel ebele na ndenge par rapport be mission oyo sala okoki koloba nini par rapport au message oyo nzamba za ko inspirer au pesa na bandeko no artiste comédien to pe ba fan ba fanatique balandaka yo. Merci non na ye moko kolo mokelinga Sabrina. Mokelinga. Je veux comment on a Séverine. Comment on a Séverine? Séverine. OK. Non, penza oyo penza papa Lotte place Azali directeur Lotte. Moi nous penza moi si Séverine. Comment penza papa botenga ba Séverine Bosala. Ouais. Sabrina on a comme moto mon prêtre. Venga Dieu ça pesa. Venga Dieu ba pesa ngapina kombo wana vraiment ve babou la part. Yo ngana moi no Sabrina oyo Akoli Koli. Na comme na 97 ans. Yonde ko to ba mbula no wana pardon. Voilà, mais quand ko limboler la biso message dont ndenge zo la capter et salonde. En tout cas, ça bien pour batu bazo bongo la mitema to tiki en tout cas moi tant lobi na biso boy mangambo vraiment to tiki yango c'est bien misusu pe o ya ko finga bazo finga bo finga la bino. Jésus que tout le monde a nzambe ba fingaye asali ba miracle belé na mokili ba fingier bonga Sabrina moto pamba o papa chéri jibe mpia na lobage non moto pamba na moto pamba finga na critiquer mais keba na ko critiquer yo moto critiquer ngana keba yebisa moto na critiquer keba moto mona ntanga kombo na yeko yo moto critiquer keba ba critique no pamba ba bila mikie wana bila mikie no fina
Voilà, Sabrina Bossala, qui n'est pas pendant cher ami, on a partout, on a chaîne Métro Makengo Tapis Rouge TV. Continuez à s'abonner, vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je dis un grand merci à papa des papas, mon boss, papa. Métro Makengo, Simo Kabaka, ainsi que sa femme, maman Christelle Mbumba, Obaosala, le Lopon Nazala bien, pour Nazala vraiment très bien. Sans oublier la blonde Mola Soko, la blonde fashion, mon habillère, donc depuis Turquie. Et sans oublier aussi Cynthia Kassongo, et sans oublier. Papi Yombe, le grand Gérard Mbotebele. Bossala, merci. Nengo pese sous opportunité ya koya kozol sous lelo parce que ceux qui le zongelio ba bengi trop. Ba bengi trop to lukayo to sanu sous mosala. Lelo to kobeta no lisolo mo muke yo ezana fan moko azolanda yo depuis Suisse papa Gilles Amporio azolanda yo. Papa j'ai la polio la peste tout na yo olobara bien on s'exprimer très bien concert très ya malamu mais par rapport ya makambo ezo comme la bino artiste comédienne ezo comme la bino lelo bokomi kokufa pamba lelo tomoni Guimard ya kufi artiste muyombe gauche tomoni Diane j'aurais pas vu ya kufi ils avaient na Diane mususu oyo azana hôpital oyebi Diane wana na ebité. Et là, qu'est-ce qui arrive? Et là, on est au sala par rapport à ma cambone comme on a bino artiste. Bon, autant la bien te, bah qui se simba qui va délai non coquille tonde. Bon, les watu wiko tout na ngopete peto wiko kama ngopete to wo benga okisite liwe za mabongisi nzambe. Parce que partout bazo kufa, tozo mona pe ba mission ba ote à l'époque mo ba mission pe na minene balandani ba kufi pe. Bon, place batu bazé belé liwa pezanga na ngote. Liwa oezu lelo bandeko na ngai ba collègue na ngai ya musala lelo to perdre papa Guimard yo to perdre sous artiste mususu ya collègue na nga mama Via Diane en tout cas bon mususu pas en hôpital mais elo nini mingi ezo sala ka bongo manque ya soin tozo kufa ka bopo nini manque ya soin ezate ndeka kozala obela déjà boy muto obuleka ke non faut muto ba meme na hôpital fa bela maladie mo makasi ba ko loba maintenant on muto bandi lito esanga passe mbongo ok na muto hôpital ezate muto ko meme na hôpital azate muto ko lisungi ezate en tout cas place wana nde moi koko sezo zala vraiment na biso ba artiste ya Congo papa Guimard yo vraiment abeli tamula vraiment de mona kake na suka wana lera mando sasko ba crise wa minene ndo moni ke etomba mais papa na biso Guimard azaki vraiment malade déjà depuis mois kala parce que quand on est malade mois kala la bino bozana ba association na bino ya ba artiste ANTP so papa Masumu Kambaka on peut vous appeler parmi mais c'est comme si tant on est ko bela mbele zala ki me bino bozaki na négligence à l'époque je me souviens moi on peut me marcher kwa kufaki mais mutu oya kufi boza ko se donner na mutu a kufi mais oyo ana kufi ta malade pour se donner bosa ba ko so bosa la ka mais vous n'avez rien fait les lorsque mutu a kufi c'est que la négligence na bino moko to boyo kaneza la raté tout ça bon moni mutu po yeba ke JR obela il faut ba yebisa tangu yo bombi yango o cacher yango bitenga mo na gérer likambo nanga au gérant on peut oui c'est bien mais et comme petit na soukate bimika mabe et comme mika que non il faut que mutu mususu pa yeba nde komaka trop tard papa Masumu toze belé ana ba charge belé vraiment akoyeba ndenge nini ke Sabrina kuna zobela soki na yebisi ete akoyeba ndeni soki azo information te ke Sabrina zobela oyeba ndeni ata bandiko donc soki nanu to tiana oka téléphone ne kaka tiaka na oka biso moko est-ce que répétons ne tonda te etonda oyeba ndeni ezaki no soki oza malade ata elitoyi ata linu benga à présent nga nazo sala boye nga nazo yoka boye wana kozala informé déjà que non mwana moko abengaki nga bien famille moko de abengaki mwana nga moko azobela na kende siko na koma soki wana ke obengaki ayete eke okufi ayeko bima na sima wana to condamner vie pe vie ndenga zana boya reproche te vie Masumu ndenga zana boya reproche to so reprocher en tout cas ayokaka so moi que oui na sala ke loko mama be andi maka reproche na ayeba kité bon et en plus bande on a ya groupe ya Muyombe gauche
bazala ma social na batu nyonso tout te bazala socialité balisanga oyo bino bozala zano bango vraiment bazala vraiment te yango wana esala ke no bakipe vraiment mambo ya gima yo te tonde mais eza bongo na koloba eza bongo parce que bazala na bango socialité même ata biso na biso bafi nde tozala tokutana nde ezalaka boye président Muyembe gauche soki fi na ye aye na repa batezaka problème sanction ofanda nango mpenzaka mpo bamonaki yo na repa bakingani tandis que toza bacollègue toza famille tosala mosala moko donc qui veut dire tomonanaka totalanaka nde toyebake non oyo kuna azobela oyo kuna azosala boye eza bongo Sandrine Bebonga aza artère ya Muyembe gauche artiste ya Muyembe gauche pardon Jolie Ngwasa aza artiste ya Muyembe gauche mais toyebana ndeni fo bino mobosala beforme ve ayeba te vi alingaka te bafina ye babimabima jamais vi alingaka te vie gauche alingaka te. Voilà, merci beaucoup. Toujours continuer Sabrina Bosala. Sabrina Bosala, n'habité lelo likamo comme ezali awa ya Diane oyo ya kufite Diane o azana Saint Joseph. Diane wana biso tokendaki na grâce ya Mama Christelle Mbumba Makengo na papa Metro ba disposer ba tato na tie pa ba Diane. Poto luka to tsa micro to solo la babo yaki. Poto solo la token hôpital kuna moyen kutezati. Sikoyo ndeti muninga wana collègue na bino na hôpital na minute aza komiso aza ko paralysé aza grave. Est-ce que d'abord si ba disposition est-ce que non yo ou bien groupe na bino chic choc d'abord que tala bon groupe na biso tokendaki déjà kotala ye ka yo kutu journaliste ba boyo kota bongo siko biso ba comédien ba collègue ya groupe mususu tokendaki tokutala collègue na biso ba boyi ba bino visite moko kota te siko tokosala ndene aza mwana mutu aza na ba parents na ye tant parents ya mutu aboya bite na boyi na boyi siko bosani bo forcer te mais tokendaki quand même malgré to suka na biso na hôpital sikoyo par rapport na miso ndenge état ndenge za bongo boba disposition ni bodo zona miso na ba président Masumu na ba collègue na bino na ba bino na ba président na bino ya ba groupe nde bozaka na balisanga na bino net muninga da na miso za da grave avant likambo koma ke akufa ba disposition ni bozo est-ce que bozo benga na bozo da ba cotisation donc oh wana vraiment il wana faut kutana président Masumu wana faut kutana président Masumu doit répondre bon wana ne bangonga te bien président Bodo bango bango vraiment ndingate bien président Masumu président Masumu yemoko bien président Lombe bango ni mtu basa bien placé à répondre ba question wana. Voilà, chers amis, on est là. Là, je vois les cœurs de l'homme, Irène Nda, éclairage public, aigle royal, aigle jaune. Moi, c'est mon tebe personnel. Lisette Mola Soko, mon thème, Gelo, qui soga soda ya poto, balobi, soda mo ya bogar ya pop, na Paris wana donc Lisette Mola Soko, babi wana base. Donc sans oublier, ya Lidi, ya Baleki, ya Lidi, ya Moro ya Sir. Sans oublier aussi Niki le pétrolier. Nicole Mola Soko, babi famille Mola Somongo Mobimba. Sans oublier la vie Munzangula il y a des mois. La vie Munzangula il y a des mois. Mon thème Daniel Poiti, Bambote Belé, merci beaucoup. Et merci aussi à Salon Flori, Oezo Sala Kitoko, on a pour ça coiffeur Kitoko. Le rôle papa Metro Makengo Nenga Zawana, Kende na Salon Flori na Suisse wana Zurich. Donc ou bien benga numéro wana, il y a Suisse wana, vous a contact direct na papa Metro. Et que ça a vraiment plaisir. Sans oublier aussi Gilles Amporoyo, Bambote Belé, papa de papa. Nous avons toujours Nes Makia Didia Tabao, papa na Jonathan. Papa na Ngakala Mingite, Olobagi na Zela, Nes Makia Didia Tabao. Sabuna Tuzongelio, nous sommes en forme, Montréal, Sabuna pas le barazan, on a raison. Montréal sera aux Vilanga, on a nous. Na habité, Tio le barabo. Si le barabama boyé non, il y a vraiment zayo. Moretala Montréal n'est pas zoyo. Il y a solo. Non, moi si vraiment. Ça me dit non, non, moi si. Si bande on passe par au lula wana au rolling te po yebi oza moi si. Oh, non mais yebi ke na moi si. Au moins na ça manque habité babilo wana ipa na nge simba te. Non baby ça pena nzamba créer nga vraiment boy après asani nga binda boy. Na yebo. Yimo mo no ngande sati. Siko moi si mo bo oya simba nga blo a salité ya pardon non yote non konde bien nga moko ansi zolo kando lo baka sabu na batiko na lala pongi na lali nanga Charlie vie de loin nongi
nalali na bapongi ba bureau na wana batu nanga vraiment Mike la Duchesse place oza ba gros bisous na yo côté la bango pour bango ba dévoiler abandé makambo yo pour alopuyer batu na pour boye boza clic mo te toza clic mo te toi clic mo to bango c'est que clic mo passe bango ba soulever le royaume bala mo wana profiter de te wana te toza clic mo côté toi on est famille dans même esprit donc ton maman besa les ma vérité ndé bino balinga balo ba vérité te nga na poser ba question répondre na bato yo linga vérité te lo bala bango ngai bo linga vérité te oh ba linga vérité ba fanatique na ba linga ba vérité makasi pour mambo pe to lo ba za mama ba solo ya vérité vraiment et qui ba ki lesbienne wana ça bête nga na boye na zanga na likwanza na likwanza te na parola pe fo de tente na ta ka rusi bo ta so tenga bien que na naturel vraiment. Voilà, merci beaucoup à toi Cynthia Kassongo, bébé Remiel, espace mon bébé Remiel, Cynthia Kassongo, merci beaucoup à toi. Et puis sans oublier Nanou Mata, ma fa de gol Mata, Nanou Mata, bon rétablissement, merci. Nanou Mata et fa de gol Mata depuis Bundes, sans oublier Graceli Kilandas, champion de champions depuis France, champion de champions, Graceli Kilandas. Sans oublier Mamé Lizen Kouma, Allemagne, Balobi, Nanou Mata, bon d'établissement, place aux Ali. Merci beaucoup à toi. Sans oublier aussi sponsor officiel, mon sponsor, Salon Florine à Suisse, à Zurich. Vous avez un numéro, vous avez contact direct dans Salon Florine. Merci aussi les vovos de Giro au Bozan na Belgique. Vous s'abonner toujours, opération 1000 abonnés, Kalaté, Tozo Komango. Merci Mingi Nanebo Sala. Merci aussi à Delcine Jolie depuis Belgique, Rose Miek et Blanche Miek, les vœux de Giro au besoin de François, Blaise Etienne, voilà, Nengezalaka. Sans oublier aussi à tout le monde au besoin de partout dans le monde entier. Nenge Ezalaka, Papa Jokis, Bamotebele, Balobi, Mouta Roger, Monavala, Nenge Ezalaka. Papa de papa, Métro Makengo, ainsi que sa femme, maman Christelle Mumba. Merci à vous pour la première émission. Sabrina, non, comprenez, vous n'avez pas de doit protéger. Na Simba mi bolukelanga wapi? Bomonelanga wapi? Naza ya kubomba, manaza na oh papa Métro Makengo. Na maman Christelle Mumba. Te peut faire rap Makengo. Oh, ni o changer. Maman Christelle Makengo. Oh, kabole bondeni na. Oh, ba botu ba lera plan moko. Banda babana na bazalaka na plan moko na gu moko ya olia. Oh. Ya mwana maman Christelle Makengo. Christelle Makengo. Voilà. Oh. Voilà. Yo mabe yo lingo kabola bato. Wana wa oya ngana ko kabola bango te papa Métro Makengo maman Christelle Makengo na ko kabola bango te wana basala ngalo pona zala pona tema no boy Patrick Mbeka motema ya Angèle Mbeka Patrick Mbeka Angèle Mbeka donc ba gros bisous na bino Sabrina makambu ya matanga ngo sikoto comprendre ya nani ngo zaka boliko likolo atake no aza beza bongo mais est-ce que ba programme de bimito bozo c'est la ba réunion na bino bosala ya NTPC pour bimisa programme. Le programme est limité, c'est la papa Masumu a fait sa programme pour tout ya parce que non, tout ce qu'on a basangi si bisona, tu vas commander dans tout coup d'année. Tout c'est la programme, mais quand ils en ont canon en morgue. Pour se protéger, ma campagne zalati. Pourquoi nous ça? Maman lui ils zalati, maman nini bino avant, beaux dans le strictement, beaux se protéger, bino na bino artiste. Tout tambola pe toi tire. Pas commander, mais il tambola ma vie ma bé. Ba comédien vraiment kolela patient ba comédien moni ba makamususu oyé la biso na vie fo biso mo peto mi tuna nano total la rétroviseur pourquoi mon la sala rétroviseur autant oyé ba otala o ezana sima parce que yo za liboso faut rétroviseur za bi rétroviseur na biso zalani biso bato matoit dikambe yo ya na sima buli yo imonite medito e yo ki yo déjà e yo ki yo déjà ngo c'est ça faut rétroviseur ezala en tout cas Babilo ka boye eza kitoko te tozala vraiment na bolingo pe souci ya musalo tozo sala tozo tombola critique ya mboka na biso drapeau ya mboka tant to représenter drapeau ya RDC Libanda
tant que baomona biloko ngo ezala pe biloko mo ya valeur parce que bozala respecter lelo mimi bala ba ya poto baozwa bino kaka na ba $10 $20 fungola boye tia boye ba vidéo botika ba mitakala c'est pas normal alors ça no elote akotambusa tambuso kaka azui vidéo na yo sala nga vidéo azui vidéo wana a partager na collègue na ye ale pour babwaki yo apa wanganisa communauté na yebi kutu te ndenge vidéo ne kum na bungisaki akosaki abungisaki téléphone bino bolingaka bongo keno nde babandeko na biso ya poto mo bazaka ko influencer bino bamoni na TV ba batindelo mwa $10 yo moni bongo ozana mwa mobile no awa bo préparer venir otiki mobile no awa olandi o wana peut-être akabelo mwa $100 mwa $50 mwa tanga ko ya boye omona azie kaka yika po avandi na yo asakai na po atiki ya kena yo na mobile no mobebani wani bosala soki muto alingo na voix normal est-ce que yoko koloba nete ke non neza boye papa nde na poto ndenge ozoya boya ko salela ngata mo geste mo pa na biso bayeba ke non boye ndenge oyebo na vivant na mbai mo na poto ayepo balanga ke ezala relation mo ya ba aventure bino mo bomisana na eloko na yango pe ezala bongo ayebiso aza na foyer so elobi ne ka mambana naza na foyer non nazu mukanda te vie na nga ziko voilà vie ziko na nga nde aloba vie ziko vraiment oh te wana vie na nga vie ziko abaka petit na ngai na nazu mukanda te vie ziko penda obeta faux ayoka ko ayi na nga bon boso ayi ninga nga na vivre na code na ete na vivre na code bata poto te na vivre na code bata poto te bami ba code wana ya mabe bata mabe bata mabe ne bani bata mabe bata malamu vraiment ba papa mama ba responsable neti ba rikombeka motema ya mimi mbeka mosa ko sa ba bêtise wana te Alpha Piku motema ya Marie Jeanne akosa ba biloko wana te yo motalaka Nicole Yakunde motema ya Max Mbeka akosa ba biloko wana te bon maman Odette Maya Mombeka est-ce que ba bêtise na ko sala jamais ntango opeso pena mbongo kabi non natindeli pena leki ndeko po asala eloko moko ya bien la plupart au moins mbongo na bino botinda ya mabe wana bino bato botinda biso mbongo ya mabe wana to sala nango eloko te to suka nango la ba oshwe oye fini on lelo moto mo komiso lokwa kizengi okomosa la 3 obi eza ba sera na biso mususu awa bekisa ba vie wana ya ba poto be sport ti ba pose baby beti ba sera na biso ba koma pakola pena 4 bouteilles ya fort de thym au moins na papier mouchor omi tuna couleur ya papier mouchor kana ezala eloko pembe komiso ki chocolat to pesa komboni na ebiti à cause ya ba vie wana à cause ya bato wana poto wana ba escroc wana bayaka tindela nga video salela nga boye pona mona kota na douche bo limité ba je wana nga linga ngoti botika ba je wana ngati pa na ngati ngai pa na nga bozwa na bino ngati. Voilà, merci beaucoup Sabrina Tokomi ko kita mwa muke ko shite mwa muke na émission na biso la découverte ndenge zalaka wana Sabrina obosengaki boki lelo za mwa ba mwa lisolo ka ndenge zalaka lelo mwa ba vérité za vraiment mais prochainement to rejoindre surtout beta sur lisolo par rapport ya mibali ya poto ndeza na basi ya poto to ko beta yango prochainement na Sabrina Bosala oyo aza ko se déchaîner a se pesa kabino na théâtre na ba conseil na maloba na ndenge lobaka bo sepelaka na ye lelo to zuel sunde bo mona ki la fa passer ndenge se pesa kibino alobaki ba vérité lelo lisusu alobi ba vérité Sabrina to ebité to ke non na mwa muke côté artistique groupe na bino ya Chik Loyenge na ngado sa na poto na Londres bino boza abo vivre na ndenge nini bozaka ndenge ni bozaka même moral bo se concertera bino na président na bino abo nde boza awa wana wana bina papa ya bana papa social to azala na biso à tout le temps na malgré na njoto tate me na molimo to ane nyonso na kati ekutu na ese kete vie babenga na osala émission yo mo na présence non to so na vinga jos donc azala na biso penda tout le temps donc ndenge pa na nga kati babengi pe ba misusu donc vie penda e ba santé ya bana na ye donc contrôler ka biso penza yo moni ke biso penda na Chik Loyenge ba bêtise na moyo bozo biso ezate est-ce qu'on la fois passé ba senga gano bino kuna po bozala toujours en forme to yonde tsuyo bo sabuna zo rôle moya makasi il faut soit obima na momo
chef momo be chef elonga kala be ba chef mon po bozo makambo ezala rappé bongo nde toyokaka babi na Chic Choc Loyengo parce que bino boza fondation bobota ba groupe ebele na Congo awa Chic Choc Loyengo te bimisa ba groupe ebele alors babelo kone banda kala ti lelo ezala kaka eza bongo mikana ko dévoiler loko wana na bayimba ba fan to ba fanatique balandaka bino na rolo baboye partout bolingo ezalaka place mwasi na mobali bazali balingana na bango kaka mais ezalaka sikoyo dépendre selon éducation ya baboti wana o baboti bana même na bandako oyoki na bandako ebele nde tozalaka yaya naleki babima baparent bayebi te oyebi yango bongo bango mpe yaya na baleki oyo babima wana basala mpe ka théâtre bapeka bata théâtre bape bata groupe non mais biso papa na biso atelemelaka eloko wana banda na bayaya oyo biso tokutaka na bayaya na biso lokola biso oyo neti nga Sabina ntango nga nayaki mami jokisa yambanga kitoko te ayambanga vraiment ayambanga te so osali nde mabe na oboya o so osali mabe yaya nanga mpenza jokisa vraiment jokisa ngolo ayambanga mame mpela otiti mwana mutetela ya solo ayambanga nani oyo lisusu ayambaka ngai ezalaka pitu na yokozuna bayambanga bien balakisi nga tala nzela ezalaka boye moni biso papa na biso azalaka boye alingaka boye azongisaka boye wana kutu venga joso azali na poto venga joso anga yenda kuti nga abia bamai na nga vraiment yango oyo bamai na ye ko bana ya bien bana ya bien basheri te bien na biso alingaka bana ye te toza na mama na biso azali bongo biso osana biso toya bana donc pas venga joso babilo wana poza aro na Chic Choc fo momo abima na non momo aya na biso momo chef na biso momo azaleki na biso donc na Chic Choc babilo wana ezala te donc nga na 150 ans bon momo azaleki na tendeni voilà kala azaleki na tendeni Jonas Sungula azaleki na tendeni Zuna de London azaleki na tendeni mais comment baleki na ngai bango yo sana ba Zizi Mondeke baleki na ba Brenda ba Natasha bango tout wana baleki na nga. Voilà, c'est la comédie, vous comprenez, c'est un artiste, c'est une artiste comédienne. Voilà, tout comme on chité. Merci beaucoup à tout le monde au Bollandais Bisso. Là, c'est Sabrina Bossala. Sabrina, je ne sais pas si on a un mot à dire par rapport à l'émission et puis au PC ba dédicace na yo ninga parce que au commune ba fan belé et belé au saranante parce que biso ba bengi biso trop yo mo pe ba benga trop par rapport car ndenge ozako solo la na solo la kitoko ba ba féliciter partout zo fingate ozolo bakaka ba vérité rien que la vérité. Donc c'est ça biso pe na chaîne biso to lexa ba buso baté to linga mama buso baté parce que ceux qui papa métro na maman Christelle baza ba papa mo baza respect baza respectueux. C'est pour cela biso pe to linga to sa musala oyo ba temps ba ta la biso tout le monde ba la respectueux. Bazala balanda maman to sala ya bien. Voilà Sabrina ba dédicace moi liloba no roloba conseil ya suka ndeza. Conseil nanga suka ka ke na mokileleke leki koyoka ezate. Donc to tambola bonne marche, to respecter Nzambe. To banga ne Nzambe même mutamoki ba respecta kaende. Parce que soto komi ko banga batu donc que place Nzambe za lisute. To tambola kana bomoko, to lingana, to zana bolingo ya amour ya se. Parce que to zana se, nyo se sani mana se. Obi ke to suba na se. To tala bona se, to temi wap na set. To zana bolingo ya se et ça la bien. Grande sœur propre. Félim Meka Omar. Moi c'est à taille, na Belgique. Solange Mayambo Ndozi, leki ya yaya na Patrick Mbeka. Mbeka ba Patrick Mbeka ba mi balé ba mi balé. Moko ya Belgique, moko azaka na Irlande. Bambote na bino yango wana, Bénédicte Mbeka ba gros bisous na yo, Christelle Mbeka, Laetitia Mbeka, bino nyonso ba famille Mbeka na pesi bino mbote, famille Kenza, famille Motomoito, bambote na yo. Mbongo tamala ba gros bisous na yo na musala no sa na kati ya Paris en tout cas, merci beaucoup na yo. Merci na Aigle Jaune, moi si Nzambe na tama à l'aise. Ana onje na Sainte Kasongo, moi si kitoko vraiment. Espace bébé l'ami. Remiel.
Ah, miel ezalaka ouais. Donc ah so koti awa vraiment babi masolo bien ezala awa bière ya bien. Donc okuta talaka kombe zoke na miel. Bino mo bogolo bolo chija na ndeni. Po babi miel nde mokonja osukola malade nyonso toza na kati ya nzoto ya moto. Donc tant usencha kasongo azana bino wana masolo carré. Merci na yo papa. Bah. Te na pesa numéro te pardon. Igor esenga tantise veko pesa isute. Ritimbeka pekisenga. Na ba kamana na nga Juliana na Claudette esenga na veko pesa isute nga bibona yo kibino na pesa isu numéro te. En tout cas, na yo kibino Juliana Claudette, je vous salue. Voilà. Merci beaucoup, c'était la Sabrina Bossala. On est arrivé à la fin de notre émission, La Découverte. Voilà. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Merci à sponsor officiel Salon Fleury depuis Suisse et sans oublier aussi Papa Mbouta Gilile Amporio depuis Suisse, sans oublier aussi Jokis depuis Suisse et sans oublier Mbouta Roger Mwana Mavala. Papa Mbouta Roger Mwana Mavala, de gros bisous à vous. Merci aussi à le papa des papas, mon patron. Boss des boss, papa Métro Makengo Simo Kabak ainsi que sa femme maman Christelle Mouma Makengo et famille Makengo Mobimba Place Bozali. Merci beaucoup de s'abonner à la chaîne Métro Makengo Tapis Rouge TV. Vous ne serez jamais déçus. Merci à tout le monde. Oh, yo pep so confiance. Ya ko landa biso, ya ko liker, ya ko aimer, ko partager ma vidéo na biso. Merci ceux qui ba problème ezalto si je sais beaucoup comme la biso ba numéro zana. Bozala tozala contact direct na bino et salon Floribo Kendewana. Bon, ça a décidé. Merci à la famille Molasoko, famille Nangai, Oyonga, la Batikara Nangaïte, il y a Lydie Molasoko, la blonde Molasoko, la blonde fashion, Lisette, Cathy, Amandine Zozo, Kani Molasoko, Boza Ebele, la vie Monzangula, donc Naomi Kalouman, Boza Ebele, Ebele, vraiment merci à les cœurs de l'homme, Irène Nda, éclairage public. Aigle royal, aigle jaune. Moi, si à moto passe aux alibes, moto belé. Merci à Pichen, Gérard Pichen, Yambarabiso, à Soiktoye. Na ko violer yo. Na ko violer yo. Ah bon tu ko ata yo mo vraiment. Président Tony Milano. Famille Milano mobimba na kati ya poto. Oncle utai ko ya vacances. Ya yo yangwana na kati ya Paris. Azonga ki Ah zongi. Président Tony ya yo yangwana. Na zonga nga na tiko violer. Merci yo ndo bomanga mabe. Voilà. Voilà, merci à notre espace au Mbarabiso et pas à Cynthia Kasongo. Cynthia Kasongo espace bébé Remiel. Sur une gomme la bière à Malili, moi les lots à Malili y a bien, au lieu de bien, il y aura un espace dans ce bébé Remiel et ça a vraiment plaisir. Merci à Montréal, Hérité Djamba, au Katani, au Tikali, Bayuma Bazolela, même nous on est là, Bisson de Fondation Héritier Djamba, donc petit à moto ya 4. Donc, toujours merci à tout le monde, les veuves de Giro, merci. Bon, continuez à s'abonner, opération 1000 abonnés, vraiment plaisir. Merci à tout le monde, vraiment, Hérité Djamba, Sokola Rande Ozalara.